Mbote bandi MDG de TV mafuta ya sika. Ezali ngai wa bino la grande dame avec un grand G. Bandeko ba bolingo nzamba mona papa mbolela ngai bino toye lisusu lelo na cadre ya actualité. Père opesa bino ba conseil comme d'habitude. Nous parlons de tout, vous savez, et nous conseillons selon la parole de Dieu. Bandeko epesi pasi soni somo pe mawa. J'étais de passage sur TikTok. Nakuti live ya Luna Miezi. Et live azo osala elongona tonton Roro, Ronel Nkosi. Mais c'était vraiment scandaleux. C'était scandaleux. Les deux bien-aimés à moitié ni si je peux dire. Quand vous avez na ba image topé na miniature, Ronel azalaki torse nu. Alali na mbetu asalonge. Elamba ezate na ebite so pas mutaka lati na se. Bande robo limbisa ngai, mais comme caméra ekataki, e bande kozwaka likolo, se bande komona te, do tozomona tolo polele na se to ebite so pa lataki eloko to alataki te. Et de l'autre côté, Luna Miezi alati bras cassé, ya léger kande bomoni sans soutien, sans eloko na se. Donc bras cassé wana ya léger neti sengle. Mabele telemi bandeko na se na ebite so pas mutakala do c'est fort possible. Un moment vu que caméra bande kozweka likolo, un moment bande kosala ba mouvement. Fallait peut-être tozwa image. Fallait tozwa image ngala zala makasi te na télécharger ba vidéo ya bato mosusu. Bon bato bele ba kosala ngo na TikTok. Akokota na compte ya mutu a télécharger live na ye. Ouais, parce que live belé ya bato to mona raoka mutazu yango atie na compte na ye ou encore ouais, sauf que ngana yeba kosala ka na o anga moko so nga mona sala direct. Je peux télécharger ça et puis na tie. Mais ya bato musuna na salate, peut-être prochainement je vais essayer. Un moment notre sœur abane ko ningana, ko bouger azo sala ba bisalela ba fier aza ko séduire à Ronel. Et sali ke mipende bande ko monana. Nazoyi pas mal ba capture. Mipende zo monana donc na sa zaine le côté c'est clair. Ba kuis pende zo monana zo sala ba mouvement acha musapi na munoko mabe. Akanga misu mabe. Amisimba mabe, mambuma mabe le telemi donc c'était vraiment gênant et ye tonton Rora zo sala pe ki mobali. Likola mbetu na ye bazo sala live et batu batondi na direct. Il faut mona ba commentaire batu bande ko comment. Faut mona ba commentaire. Bande ko soki na ye ko sala please. Soki na ye ko sala émission o bande ko na ngai. Et ça pour nous déplorer ba comportement ya boye na communauté. Niveau ya légèreté o nazomona na bande ko na biso ba bengi ba artistes comédiens, c'est de trop. Bande ko ba marambo na ba communauté mususu na ebité soki ezala rapeka boye. Chaque chose a son temps quand ndenge tolobaka. Et personnage na personne différence ezalaka. Personne eza la vraie personne et personnage ezali tant mutu incarner rôle azo jouer mais siko ya kokamo eza eloko tomona na bande ko na biso ba comédien c'est comme si na personnage na personne différence ezalaka nango te. Donc quand nde tomona bango ba ndumba na ba rôle ba jouaka na vie réelle ba vrai ndumba. Ba PD na vie réelle ba vrai PD. Et eza mawa mingi surtout pour na bana basi niveau légèreté boy je me suis dit lobby Luna ozala na besoin ya mobali moko pa bala ya tia na ndako en tout cas eza passé ezali mawa na lobaki na profiter na cette émission na s'adresser na ba jeune fille Luna kaka te mais ba jeune fille nyonso en général congolaise bino bolanda ba émission na biso et quand ne balobaka mwasi azalaka lokola Flair air moko bomona ngo ezongala ezo attirer mais comme na moment où Flair efanaka yaya kokanisa te 20 ans oza nango lelo 22 ans oza nango lelo
25 oza nango lelo lobi ozapeka na mbula wana. Un matin tu vas te réveiller au réaliser que comme na 30 ans. Demain même matin tu vas te réveiller au réaliser que comme na 38 ans. Et yeba ke chance ya vie et dépendant na âge. Kobala ndenge ozoko attirer na 20 ans mibalo bako kolula bako benga yo na 38 ans ndimela ngai. Bango nyonso ate bako sepela na yo. Tope lolenge babane ko draguer yo tant ozali mwana moke lolenge moko te bako draguer yo tant ko mokuli tout tant ko mokolo yango faut oza mayele na vie hein faut oza la sage et faut koyeba kotia équilibre na vie koyeba komitia na esika na yo koyeba komipesa valeur mama dignité basomba yango te soko mipesi respect te moto respecte aza te ba niveau ba légèreté boye vous croyez que mobali azolanda luna na modèle wana akolinga ye po azwa ye lokola mwasi alobi azwa ye atia ye na ndako aconsidere lokola mwasi bondimela ngai ya mwa pasi aolinge kaka po alala ye bolimbisa ye. Moi j'aime dire des choses telles qu'elles sont po bato ba réaliser gravité na yango. Ah oui yo ekosalela biso émission à moitié ni comment mobali akomona déjà ozoko excité vous croyez quoi approcher yo ti po amona eloko yango oyo bandaki koexcité amona yango bien po wana bandaki kolakisa yango malamu te amona ndenge bandaki kotelemisa mbuma mabele wana amona ndenge bandaki kolakisa mipende wana epo akobima na yo une fois deux fois trois fois quatre fois atiki yo akoluka mie akoluka mwasi ayebi kose respecte akoluka mwasi alataka descente akoluka mwasi oyo ayebi komipesa valeur eta mwasi. Bandeko na ngai nayoka ye mawa nayoka ye pasi nayoka ye mabe na mwasi natali na bi oh akoza leki petite sœur mais boye vraiment c'est vraiment triste c'est regrettable et c'est ridicule niveau bandeko na biso ba comédie bako se ridiculiser ba artiste bako se ridiculiser ba jeune fille en général façon baza ko se comporter et ezopesa pasi pe mawa nalobaki na opéra conseil na bandeko basi bomipesa valeur hein bomipesa valeur wa mwasi kitoko c'est bien bon oza nayebi te soki mais yeba komipesa valeur parce que dignité basomba yango te dignité basomba yango te ce qui est rare est précieux ce qui est précieux est rare tango yo motu tu t'exposes n'importe comment tu es à la portée de tout le monde nyonso alinga mona amoni na ye eyamaka mingi ya pasi ce que oza so na valeur te wape précieux te wape respecte te image wana bandeko esalaki nga video live wana bandeko lolenge ya kose présente ya bandeko ederangeaki fo mona bacommentaire bato bazokoma bato mosusu bazokoma luna atika séduire tonton roro bamisusu en fait ntina niveau babandi komituna meme yango eza filme bozosala pièce to eza ka live en tout cas yango nalobaki bandeko toyeba kosala à part des choses film eza filme que comédie eza comédie. Attendez, lorsque vous venez na ba vie normale ou réelle en dehors ya ba mambo bino bosala rabo se comporter le rôle à bato mito ezo fonctionner bozala sensé boye ba vivre comme il se doit baza ko solola ba rendez-vous ba bolingo o koto aza ko liambebo aza kotala mwasi na miso aza ko séduire ye kuna amisimba mabe atelema mabe mipende mabe alakisa mipende mabe atele tombo amalakisa biso mabele ndenge telemi mabe donc bras cassé apambaka nde bomoni wana sans soutien na se sans eloko en tout cas bandeko ça choqué et ça là est vraiment passé et ça là est vraiment mawa yango bomoni masolo ba fille à théâtre ezalaka ma mingi penza ezalaka ndenge même na mibali de bato mo tout le monde sait que balingana entre bango baluka ka wana bango na bango respect ezate bandeko to changer pardon boyete to changer boyete c'est vraiment triste c'est vraiment regrettable j'ai eu mal nde réseau poussé nga na kosala émission mpona kobenda bandeko matoi kopesa conseil na bilenge
bana basi s'il vous plaît bo changer lolenge eza mwa mingi eza pasi e nayebi te na bashoka boye nakoka mpenza koloba tro te nakoka mpenza koloba tro te bafille ya théâtre bokofingisa bato bozofingisa mabota na bino donc en fait c'est compliqué, c'est triste na bao bauti kobeta bango sala bango partout kuna baye koréclame bapesi mbongo te. Je vais faire cette émission eza maka mingi eza vraiment pasi. Donc kaka nde toyebi ke bazalaka bandumba bavivraka ndumba, donc apparemment eza makambo solo eza makambo solo. Qui peut prouver le contraire ya biloko wana aza te bacomportement na bango moko oza koconfirme ke non baa bato bavie wana et ça fait très mal parce que baa basi kitoko baa basi olobi baza digne to mpe babongi bazala mpe basi ya bato bamama ya bato. Donc vraiment maka mingi bandeko nanga maka mingi yango omoni nga na kamwaka mibali oyo bazwaka bariske na basi oyo bazwaka bariske yokende kobala bacomédien na ya mibali na ya basi bozala na boyambi de tels gens. Un homme qui se respecte aye na live na direct torse nu plus grave na chambre likolo ya mbeto na ya s'allonger et mokili moma baolanda avec une dame oyo se respectera vraiment aye na ye à moitié nu braka sa pamba ya pepele ya léger mabele nyonso atelemisi bambuma na yango e abana kosala bageste mabe komisimba mabe nayebi te bandeko na ngai vraiment je sais pas nayebi te eza maka mingi ya pasi toyeba kose respecter et oza malamu mingi. Vous prenez des risques pas obeti mpe motu ke ozwa mwasi ya lolenge ya boye to mpe mobali ya lolenge ya boye mais attends-toi à des choses parce que ka sur place wana fo mona mpe bandumba bazalaka kaka wana bato akolula mpe bazolula bapere mpe barendez-vous bazopesa. namoni jeune fille moko akomi abi tonton revient me visiter soki akasa vubu soki wapi soki nini kaka ndengo na mambo siko mpona bango baomona c'est ça la vie naosalela kistar naosalela temps naosalela age nayebi te naosalela adono nayebi te eza pasi eza pasi yango so botali basuka na bango bafe na bango ezalaka catastrophique bavi moko boti lobi papa bairsil peshanga na bamisusu bazalaka mpe bajeune fille bazalaka mpe na ba 22 ans ndenge luna betaka tolo na mwana moke alobaka mwana moke je na mwana moke je 23 ans c'est bien bazalaka mpe na ba 18 ans bazalaka mpe na ba 23 ans lelo baumba mama bauna ba 45 ans ta bazala na ba 20 ans ta bayana peut-être koimagine yango te vraiment c'est un conseil oyo uti epanga ndeko na bino yaya na bino mama na bino eleki na bino ezosala mpasi mamu tomona na bareseau sociaux omona jeune fille moko anaye bien akitoko siko bote wana kitoko wana mipende makolo wana ola honorele yango nzambe abombela yango mokolo nango elle va s'exposer sur la toile. namoni moko kaka bande tosalaka bavideo ya bacollage bachallenge ya voix akopresente nzoto avandi likolo ya mbeto na kakiteni ya kilote wana nayebi te nabenga yango caleçon do alatika mwa katu bikini moko likolo ya mbeto soki azolakisa nzoto tala bacommentaire tie un beau corps c'est bien tie ceci tie cela tie nanani nanana ya omona lokumu mama rendez-vous dans 10 ans rendez-vous dans 15 ans encore mikolo ngo ndeke na mbango bondima te moi je me rappelle il y a pas longtemps dans la maternelle papa biso bana oketika ngai lelo na maman mbima bientôt j'aurai 40 ans na maternelle j'avais quel âge 5-6 ans donc mikolo na mbango rendez-vous dans 10 ans otela misu mwasi nyonso finalité za ndako libala valeur à mwasi za ndako libala maman oza toujours na besoin babala wa un jour olinga te mais tant ba ota passer na passer rattrapake
Et puis dans les réseaux sociaux comme lelo système à archive baobimiselo baarchive te baobimiselo baarchive on a mona jeune fille mo mosusu asali video akobalola loketo bandeko machine ekosati fo mona ondire moto ana mokuwa te na nzoto ni aokaka ti ale mibali baya dans l'admiration bakokomante bako nga natali kaka bia nzambe c'est triste musique ezobeta ye aza kobalola konyolosa bilengi très bien très bien très bien bakobimiselo baarchive ango congolais na baarchive okaka bovandi boye pu bamutakali ndenge ane passé basalaka mama prophétesse ya France mutakalize oyebi sikoyo mayama wana ya pasi ezaki video yango ebeta koleka kutu oyo liboso et pourtant ezaki video ya kala video ya kala so ya ba 2000 soki 14 soki 15 soki ya kala video ebeta koleka ba video eleka kala ndoki ndumba batiela c'est ça le congolais Francis tataki na obala mbangu po anene babimisela ye video ya voice ya kipede je ne suis pas homosexuel aki kobala mbangu kobala kanaka te po anene baarchive nga nayebi voice wana ça fait soki 6 ans passé donc baye kozongisa yango après 5 ans parce que c'était l'année passée congolais na baarchive deux fois te mama yaya yo mutu okosalela age na elenge botikanga na vivre c'est bien na osalela age très bien mama salela age continuer na olobela plus bas si c'est vrai avec les hommes mais dans la vie moi si mutu azalaka perdant na mbu nyonso c'est la femme qui est perdante bandeko moi si azala perdante mobala kotambola bolumbu awawa abeti tour ntango akalati bilamba ekozonga kaka bafille oyo batelemi babanda koseke wana azwa mpe kaka mwasi na kati na bango mais c'est pas le cas pour la femme mwasi so bakolinga mpo basakaka na yo ou encore mpo bamona en live eloko bamonaki na mosika oui hein? Surtout qu'on est bantou les amis les africains nous respectons on a des limites na mambo belé il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses qui ne passent pas na ba communauté na biso na ba culture na biso et je crois na sala ki émission à moi na mwasi moko année passée son abosani te na saki émission moko kana chaîne nanga o moi mwasi moko ba cancelaki libala ba annuler mariage etikali juste quelques semaines pour libala salema vous pouvez imaginer ba fille ya milliers ya loyenge ka ba masolo to beta belle sœur na ya kotaki na Facebook akotala ba photo akoti na compte na ya azo like azo commenter par mégard kaka par curiosité mama amoni sko mama tuni mwana camarade na ote moi kasi moi ya yati moi yayo wapi même mwana mobali oyo toke bala zela mwana mwasi oyo toke bala epa na bango na juillet awa yeyo yeyo libala eza sute libala eza bandeko asafishe na nini atie ba photo na Facebook na azomela bashisha na ba tatouage na nzoto parce que bato bele bakata ngo ezalaki danser ya mimona danser nzoka nde mawa mama alobi jamais mwana ngo bala mwasi ya boye mwasi ya boye amelaka milinga boye na ba tatouage na nzoto on dirait baje bandeko biloko libala esi esombamaki banila libala wana yango nalobaki napesa jeune fille moko conseil on est des africains on est des bantous fais très attention omoni balolengo ozo se comporter wana ça va te coûter cher la façon dont tu t'exposes là ça va te coûter trop cher okanga bandoki mendoki azate ndoki ezaki yo moko ndoki ya vie na yo ezaki yango wana ya moketo ozalaki nango comme conseil par rapport ya lisolo ya Ronel na Luna babanda kosala live presque à moitié ni bandeko nzambe vraiment asunga biso tososola sinon te ezala pasi sinon te ezala pasi que Dieu vous bénisse moi c'est la grande dame so ezalaki mbano ya liboso en tout cas tikila biso libone na yo moi like moi commentaire ça biso bien surtout partager émission quant à moi namoni no mbala ya sima
de bonnes choses. N'oubliez pas d'activer la cloche pour nous avoir des notifications. Il y a une émission Zokota. Merci. Au revoir. À plus. Bye.